Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na kere nyote. Eddie mon cher. Boras, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Itualité bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi akunga okamba, bana Saint-Paul et papa, au fleur, akunga. Biso bana Saint-Paul, toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi Palandi Radio Lisanga Tondi bino botondi na ndenge boti tango da bino motuya pona kolanda programme ya Radio Lisanga ya pourquoi ya mokolo mwa lelo mokolo mwa mardi 11 décembre 2012 ndeto kabana bino ngongo ya motuya ndenge ya bomesano te na 20h oborokezwa bino esu kitenge nde to kusenga penza tozala biso banso na kimia esika to dwami na bolandi programme ya pokwa malelo. Radio Lisanga et Salemina Fondation Lisanga, point de soutien congolais, to ko emettre à partir de Amsterdam, ba mingi na wetali Fondation Lisanga. To tindi binobe na wewewe.lisanga.nl kuna na site na biso bokomona oyo Fondation Lisanga eko sala pona pai na mboka Pays-Bas pe na mboka démocratique du Congo. To kosenga lisusu ete to tia attention ndenge to misana kosala na baye banso bazali ko kweya na mpasi na minyoko pe na liwa na mabeo bango basalite kasi na bakambi ya mabe na bisiko bazali po tokanisi mboka démocratique du Congo pe bao nyonso bakokweaka na bitumba ndenge eza na este kuna o basili kokufa ba femme violée ba victime nyonso oyo ya ba crime de guerre na este na ntango oyo ba grand criminel de guerre bazali kotambola libre pe kosala balingi lokola kunda batware kuna na Rwanda protégé na Kagame oyo ye moko président Rwanda oyo akosalisaka ba crime de guerre na mboka démocratique du Congo na tango Bosco Tangada azali libre na est protégé na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na République démocratique du Congo. Pourtant, Toebi Bosco Tangada za sous mandat d'arrêt international et à CPI. Pe Toebi était d'après rapport au Nations Unies au Tekobima na Sukawa. Ba cité Bosco Tangada parmi ba militaire oyo ba dirijaki M23 na tango baotaki kokanga Goma na mikolo miliki. Kasi ba victime ya ba crime na bango ya guerre basala bakolela bekolela
na ntango oyo esengeleki batia bango maboko. Tozeli te ekpelebe yo na nga po tolobela likambo oyo. Pe na bolobi boye tokanisi bayebanso oyo basilaki kozala ba victime ya repression bayebanso basilaki kozala ba victime ya repression ya pouvoir ya Kinshasa. Tolobi boye po tokanisi na oyo organisation non gouvernementale ebiangami journaliste en danger auti ko publié te année 2012 ezalaki année moko oyo liberté ya circulation information na niveau national pe international ezalaki mabe mingi koleka. Baye o banso bazalaki ba victime ya manque de liberté ya presse. Tokanisi bango pe lokola. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo, rest in peace. Tozali kokoba na programme na biso Radio Lisanga to koyebisa bino ete tokozanga te na demande ya ndeko na biso Shadrack Mukalenga Shad. Tokosola na bino pe na mikolo mikoya na programme na biso bombu ya molimo po na poso moleki totalisaki bino masolo ya tina ya bombu oyo salema na bato moindo. Boyebi ndenge to yokisaki bino pe oyo ezalaki documentaire ya Organisation ya Nations Unies ya esalisaki pe mosusu ezalaki oyo malobi ya historien Gomez oyo toyokisaki bino nde yango totalisaki bino tina ya pensée oyo ekotiama liboso banani oyo basali pensée mpona kosesa likambo bacrime na histoire nde totalisaki pe lolenge kani na République démocratique du Congo mingi na este yango pe ezali makanisi oyo esalemi na Kagame na bato baye toyebi likambo na bango ya tina ya empire tutsi ndenge basalaki makanisi wana. To sepeli mingi na ndenge tokotaki mwa masolo na ntina nango mpe boye na Facebook na ndeko Shad Mukalenga asengi ete tosola pe moko mosusu na likambo totia pe na lisolo likambo na bombu na molimo yango eza likambo monene oyo tokosola na bino yango pe bozalaki pe na matoi na bino na Radio Lisanga bokokebe yango pe ekpei pe kokpeya boye so bomoni ekozwa mwa ntango bokoki kobenda biso ezala na nzela ya singa to na nzela ya email bokokuta nyonso na www.lisanga.nl na contact lolengekani bokokoka kokwa biso po bopende besinga bao pe bayi na biso na Facebook ya Lisanga Congolais Standpunt kuna pe boyebe lolengekani bokoki kokba biso po ete tozala na bino elongo. To zali boye solo pokwa lelo atako malili mako beteke makasi
awa na mikili biso tofandi mingi na Amsterdam tozali toyebi ete malili mpenza ekobeta batemperature makiti kokita na poko lokola moi mobungi nde esengeli ete tobibatela mpenza malamu mingi koleka kuna na Kampala pe moi ekoshofe molunge tolobete molunge ekobete bango makasi kuna na Uganda kendeki bango kosolola makambo na tina na guerre na este ba ye na kote ya gouvernement congolais oyo ekofandisaka ata bakofandisaka na makasi apres ba fraude ezali pe na baoyo ya M23 ba kolo makambo oyo basali ete masolo ya kosalema ntango basimba nduki kokweisa Goma nde moto kuna ezali kopesa makasi molunge makasi mingi koleka na ndenge babandaki masolo na bango na mwa retard ya mikolo pe ezalaki masolo moko ebandaki na lolenge moko ya moto po ba M23 na maloba na bango bafundaki gouvernement ya Kinshasa na ba makambo ebele ete bango bakorespecte badroit de l'homme te bango bakosaka boye eza mpe ekambo sika te oyo bango bayekolakisa biso eye kosala ete gouvernement congolais asengi droit ya réplique mpo ye mpe apesa réponse na M23 nde kendeki bango boye mpona bapesa ya bango mpe réponse na M23 bakei bakoti na salle M23 aye te aboyi kote na ye aboyi na ye koya ezalaki mokombo alobi lundi 10 décembre na Kampala nde esengeleki bakoba na masolo kasi bato na M23 balobi bakoya te baboyi na bango koya bafandi na bango ebe na hotel na bango po baboyaki koyoka eyano oyo gouvernement ya Kinshasa alingaki kopesa bango oyo ministre ya affaires étrangères Raymond Tshibanda asengaki na veille donc na mokolo mwa dimanche po ete ye aloba oyo ye alobaki contre vérité na M23 ndenge toti koyesa bino bato ya M23 babi bango bafandi na bango na hotel bakoya te babi tokoya te toza na biso na hotel tozali awa mpona konegocie kasi toya awa te mpona koyoka nkanda na gouvernement wana ezali oyo moko na bango René Abandi alobaki na AFP Agence France Presse ye azali responsable ya relation extérieure responsable ya relation extérieure ya M23 penza toyebisa bino boye oyo ezali po totalisa bino ndenge makambo alekaka na ntango moto moko ayi na force na position ya force na mosusu na position ya faiblesse ndenge elekaka tokomona ata na terrain kuna ndenge M23 abeti basoda na gouvernement bakimi bakokoka te baye pe na banégociation ya politika bokomona pe ndenge kaka pe bakobete ke makasi oyo bayi nango mpo bomona moto akolakisa position ya faiblesse na ye chef ya délégation ya gouvernement ya Kinshasa kuna ya Kampala ye Raymond Tshibanda alobi aza déçu na attitude ya M23 na ndenge mpenza akolobela yango ke akanisi ezali important ke M23 bayoka oyo bango baza nango
ya koyebisa bango. Abi na constate que baza na rendez-vous te drôle de démocrate. Bazali prêt te pour na débat. Bazali ko préféré ba affirmer ba vérité. Kasi baza prêté ya koyoka. Baza prêté baza la contredit. Donc bayoka ebe bango. Kasi lobby bazala wana to bazala wana te vérité ekolobam. Watu esibino oyo ministre Chibanda ya affaires étrangères ya Congo alobaki kuna. Bomoni bino moko likambo na soki totali tozako bana biso likambo ka poto ebandeni to kwa kotire ba leçon na ba situation pambate o ezali ekokoma lokola lisano na mpuku na nyao to esabino ete mpuku soko yebe ozali mpuku ko sala na lisano na mpuku na nyao te po soko sala lisano na mpuku na nyao yo mpuku nde okokweya yo kolonga te bakolongo ebe na nyao kasi to soki tokanisi Tome Jerry bango basaka bango masano ya mpuku na nyao po oya longa moninga zaite bakoma baninga makasi yango to koyebisa bino abotala awo lisano penza ya mpuku na nyao wa solo to lisano ya Tome Jerry. Po sikoyo kuna bango bakendeki po bakende kosola makambo manene oyo bato bakanisaki ete bakoyoka makambo nini ekobima bandaka moko mwa liboso ya masolo na bango ba M23 bango babandi liloba ba accuse gouvernement baboyi basala bango réplique et gouvernement ko se réfère na likambo ya quel drôle de démocrate. Bango moko pe gouvernement baza pe drôle de démocrate po baboyaki kondima sentence oyo ekpelaki bango na ba urne na ntango élection esalamaki mbulo moleki sikoyo oyo akokotela nani biso toyiboye tokotela nani toyebi na ntango na likambo oyo soki bato bakosala bakobeta jeu politique ya solo bato babete basala lisano ya solo ya politique ata na likambo basengi ata na presse ndenge ezalaka soki moto alobi il faut ko réserver moto oyo basali accusation droit ya réplique kasi likambo oyo toko plaider yango mpona gouvernement ya Kinshasa na tango toyebi ete gouvernement ya Kinshasa azali na ba moyen aza gouvernement mobimba aza l'etat soki azalaka te toko mwana ye ndenge azolela aza ba moyen ebele oyo akoki osala réplique na ye wana ata soki na kati ya salo wana esalami te kasi po bomona moto soki amiyebi te po azalaka na ye l'etat te ayebi pe te ndenge nini akoki kokena makambo ayebi pe te ndenge nini akoki kosuka na makambo po baloba ete lobi bazala to bazala te tokoloba soki boyaki po bosala ya bino lisolo epai bango balobelaka bino bozanga makoki ya kolobelaka bango kozanga ya makasi na bino yango wana esengeleki pe botuna na moto na bino boko soutenir na sommet ya l'État Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila yaye masolo tango asolaka na Museveni na Kagame ezalaki ndenge nini bango balobaki nini ya lobaki nini po soki bokomona baye oyo bakosimba barebele wana eyi bato wana misusu tala ndenge bakosaka na bino bazokonsidere bino te oyo elakisi bakonsidere bino te mpona nini pamba te bayebi ete bozali na bino na manda oyo ekoki te ya peuple na baelektio eutaki koleka yango bazosakana na bino boye wana ezali likambo na bino bobino ebe mbondo bakobetela bino
po boyeba bini ya joba. Na mobeti mbondo akobetela bino mbonda wana aipe mobeti mbonda ya pamba bino nyonso babale na mobeti mbonda na mobini bakosala bino ebeboye moko bapesi kpanga mosusu bapesi mpiodi po boluka ebe bokabola yango elongo boli ebesani moko. Bandi radio Lisanga tozali kokoba ya bino na programa radio Lisanga te na ngonga ya 20h na ndenge ya bomisano to kozangaka te ndenge to mesene kosala pona kosolaka na bino maetomoni ete etali mboka République démocratique du Congo epe matali bato ya mboka République démocratique du Congo mingi bazali na libanda na mboka Pays-Bas na makambo masusu ekoki kotala biso na lolenge nyonso oyo tokomonela. Tolobi boye tokokoba po totalisa bino lisusu likambo mosusu oyo pe tozalaki nango ya kotalisa bino oyo tomonaki ete ezalaki na ntina mpona totalisa yango bino. Kasi liboso tokoba tokoto na lisolo wana oyo tozalaki nango ya solola yango mpe na bino na pokwa lelo tokoloba ya bino nanu na bokuse oyo tosili komona mokomo lelo na oyo etali makambo maleki to likambo pe lisalemi na province mosusu kuna na mboka République démocratique du Congo yango ezali na province orientale bolimbisanga na Kasai oriental na Kasai oriental nde likambo liango lisalemi oyo chef lieu nango azali Mbujimai basili koyokisa biso ete ezali na basali ya ANR bafundami ete bango babeteki makasi moto mobali moko yango ezali société civile ya territoire ya Lubao kuna na Kasai oriental nde akofunda basali ya agence nationale de renseignement na boku se ANR ete bango babeteki moto mobali moko ya bambula pene na ai na mbula pene na 30 ans ai na ba trentaine na nsima ya kokanga ye ezalaki mokolo mwa vendredi 7 décembre moleki nde babi ete moto oyo babeteki wana akoki kozala sikoyo na état critique na hôpital ya Lubao yango eza na environ 350 km ya Mbuji Mai. Nde toyoki boye na ndenge toti koyebisa bino société civile ya territoire ya Lubao asili kofunda bato ya agence nationale ya renseignement oyo bango bazali baagent ya sécurité toloba donc bato ya renseignement bato ya sécurité kuna na mboka République démocratique du Congo bafundi bango ete babeti moto mobali moko babeti ye mpena makasi kwa baboma ndai na hôpital
à cause de ce qu'on hôpital en état critique ndenge toti koyebisa bino responsable ya ANER ye akoloba ete makambo wana ilokuta ye asalaki déclaration na ye moko mwa lobi alobi ete makambo wana esalemi te kasi société civile wana bakobe te moto oyo babeti azali na batrace ebele ya violence na nzoto na ye nde eza na source mosusu na bato ya ANER kuna balobi ete eza na source mosusu ekoloba ete basali ya ANER bakutaki moto wana azalaki kobete nde neve na ye makofi bamemaki ye na bureau ya ANER kuna batikaki ye na nsima ya ye kofuta penepene ya $16 américain yango ezali 15,000 francs congolais mpona acompte ya amende ya 180,000 francs congolais yango eza penepene na $200 américain oyo bakatelaki ye asiniaki ete akofuta yango na kati ya mikolo mibale to toloba 48 heures na nsima ya kotikama na ye wana société civile nde aye komema lisusu précision oyo nde balobi kobete babeteki ye wana ezalaki ntango ye ayaki kose présente azalaki maboko pamba nde batwaki ye lisusu batie ye na garde à vue babeti ye kobeta na basali ya ANER na nsima ya koswana oyo esalemaki na ye na bato ya ANER wana ndenge bato ya société civile bakoloba bokomona tokotalisa bino na radio esanga ete likambo ezali likambo ya kokamwa komona ete bato oyo bali kosalaka sécurité renseignement toyebi te soki bazali na manda ya kosala mosala oyo polise akokoka kosala na justice oyo ya bazuzi na kokangaka moto na kokatelaka ye mpe lomando toloba te ya kobete moto wana ntango mosusu eyinde mosala na bango mpo bango toyebi bango baza nde baburo soki mpona kobeta koboma wana tolobi ya solo mosala wana basali wana eza nde mosala na bango kasi ya kokanga moto mpona kokatela ye amande tokomituna soki wana ezali mosala na bango lokola bakokisaki mosala na bango te mpona mbongo batwaki ekoki te baye kokokisa mosala na bango bango bamesala kosala kobete moto te na liwa o mboka soki ezali korespecte badroit ya bato mpe bayebi kotia misala na ndenge ekokeli na bisika na yango bakotika service ya renseignement agence oyo ya renseignement esala mosala oyo tokomituna eloko ekolakisa ete régime oyo ezali sikoyo na mboka ya République démocratique du Congo soki bato bakotalela yango na miso mibale te bakotalela yango ebe na liso moko ezali nde régime oyo soki tobengi yango régime militaire ekozala nango mpe kaka justifie soki mpe tobengi yango régime ya barebele ekozala nango mpe kaka justifie mpo moto bati na sommet ye moko azalaki rebele akoti na armée azali kosalisa
makambo na lolenge wana. Ezali te na lolenge oyo bakoki kokamba mboka na ntango oyo esengeli bakamba mboka na botosi ya mibeko ya mboka. Esengeleki penza bato oyo na ntango bayi na makasi na bango boye bakoka kolakisa ete bango bakoka koprotege population, komona moto bakobeta bango baya basala makambo na boye. Esengeleki penza bake na este ya République démocratique du Congo, bakende kobeta na makofi kuna na barebele totala soki na bango na barebele nani ayi na makasi bakoka penza kobete barebele makasi pe babimisa bango na territoire ya République démocratique du Congo soki bayi penza babali ya solo. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. On devait quitter le Congo, dès que de force, la cause est noble et juste. Tout peuple du monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, car c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant tout prendre des Ougandais, Burundais, autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-le. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser hors de nos frontières et du pouvoir. L'objectif des ennemis, c'est d'abord d'éliminer les vrais fils du pays. Du pouvoir et de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimés par des élections truquées et nous esclavagiser. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. La Belgique quitte le Congo, Nations Unies quitte le Congo, les États-Unis quitte le Congo, Rwanda quitte le Congo, Ouganda quitte le Congo, UE quitte le Congo, Angola quitte le Congo, les génocidaires quitte le Congo. Vous devez quitter le Congo.
Libérez, quitte le Congo. Libérez le Congo. Libérez le Congo. tozalaki na likambo pe ya kokabula yango na bino sikoyo nde tokabula yango na bino pe tokende susu na likambo mosusu oyo tozalaki nango so ya kokabula na bino oyo tozala kokabula yango na bino oyo ekozala mpenza ya bokuse nano liboso tokenda mosusu wana oyo eza likambo oyo ntango mosusu mpe basu mingi basilaki koyoka mpe komona yango na Kinshasa kuna baselaki ko présenter ba militaire rwandais capturé na Goma basalaki balakisaki bango na presse balakisi babete bota ba militaire rwandais oyo bakaki bango na Goma biso toyokisa bino ebe mongongo oyo ya moto azalaki koloba na ntango bako présenter ba militaire rwandais wana na Goma po to dwape likanisi na likambo ngo ndenge lilekaki kuna na mboka République démocratique du Congo. De doute possible, le Rwanda a bel et bien envoyé un corps expéditionnaire en République démocratique du Congo. Quelques militaires de l'armée rwandaise faits prisonniers après la chute de la ville de Goma, ils avouent avoir participé à la bataille entre les FARDC et le M23 à Kibumba. Parmi eux figurent non seulement des majors, des capitaines et lieutenants de l'armée rwandaise arrêtés dans les différents fronts à l'est du Congo, mais également et surtout des mineurs recrutés à Kigali ou à Runyonyi. Ces preuves confortent, si besoin en était encore, les accusations du gouvernement congolais, soutenues par les experts des Nations Unies, qui dénoncent l'implication du Rwanda dans la crise de l'est du pays et son appui avéré aux rebelles du M23. Bani radio isanga boki binomoko wana ndenge bango ba présenter bato babiete oyo ezali ba militaire rwandais nde bazaki na kati ya ba rebelle oyo ya M23 kuna na Goma bakangaki bango basili komonisa bango na presse toyebi ete ezali likambo ya kokamwa te po eza likambo toyebi na biso yango salema ndenge wana bawande nde bakoya banda Laurent Désiré Kabila kopesa appui militaire na logistique kaka te na bato pe nde oyo pe eza kaka suite na makambo yango wana kasi likambo nene eza na kati na likambo lisalemi eloko nini sikoyo bango bakosala na bamilitaire rwando bango bakapture na Goma lolenge kani bakoke na bango ekosuka na bango ndenge nini wana nde eza mituno tokotuna mpona toutaki koloba bino na libandeli awa te likanisi na biso na mpoka lelo mpe likendeki na baza bavictime ya bacrime de guerre kuna na este oyo baauteur ya minene ya bacrime de guerre wana Bosco Tangada ye mpe adirijaki opération oyo ya chute ya Goma soki gouvernement congolais aza kosapuye na barapport ya Nations Unies na rapport pe ya suka na Nations Unies ezali wana kasi baza kosala na Bosco Tangada eloko te bakoprotege toujours na Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila pe kunda bato wana eza sous mandat d'arrêt ya justice congolaise soki ezalaka kuna na Rwanda bazoprotege na Kagame sikoyo bato ba militaire rwandais bakosala na bango nini nde wana eza likambo oyo bino na biso tokotala na ndenge nini bango bakolakisa soki bozoba na bango lisusu po wana ilakisa mbala ebele soki mpe bamaele na ntango oyo toyebi te po wana ezali mpasi mingi mpona bango tolobaki lisano oyo soki ezali ya nyau na mpuku ya solo soko oyebi ozali nyau kosala lisano ya nyau na mpuku te po okoperdre nyau akolia yo soki eza lisano ya Tom et Jerry wana toyebi nyau na mpuku bakoma baninga makasi bango bayokanaka na bango bakoki kutu kokota likopa contre yo kolo na bango tozali kokoba na radio lisanga liso mosusu tongai tosona na bino ezali likambo oyo ya barecherche esalemaki ndenge esili kopesa baresultat nango
likambo oyo basusu mpe bakoki komona yango likambo ya kokamwa me eza mpe na bayeba komona yango eza likambo oyo ekonfirme makanisi mpe ya mingi oyo bakanisaka na basituation ya boye yango etali likambo na nzala so na mpe likambo na nzala ipe na nzala eza te nzala ya moke oyo esalaka na moto mposa kolia soki ndenge moto aliaka na ye na mokolo nyonso oyo moto aliaka soki ngonga epusani nzoto esengi moto alia kasi awa ipena kokende likambo na nzala oyo ebeteke moto na ntango moto akeleli na ntango moto akokelela nde babi nzala oyo wana esalisaka moto mpona fonctionnement na ye ya bongo yango ezali likambo soki totali yango malamu tokomona ete bakoloba likambo oyo etali baye bakoli na basituation ya pasi likambo oyo balobi ete nzala esalisaka moto mpona eprotege ye na fonctionnement na ye ya bongo yango ezali mingi na likambo ya processus cognitif ezali likambo oyo bayi kofandisa yango na enquête oyo esalemi tokoyebisa bino ete likambo yango oyo etali na bongo oyo eza likambo oyo eza likambo etali na mingi na connaissance ya moto na boyebi makambo donc ezali oyo eza na cognitif basali baetude na bato oyo bakufa nzala ndenge tolobaka na lingala bato bakufa nzala na bomwana moto ya bomwana na ye akufa nzala na bai na bomwana batikala kokufa nzala te bilei ezalaki yango komonana na ntango nyonso kutu ezalaki bilei ya koleka mpona bakutana na bai bakufa nzala na bomwana bango batalaki mingi bato bauta na mboka Afrika na betude wana ezalaki na 6158 bato oyo batiaki bango na kati bambula na bango ezalaki moyenne ya âge na bango ezalaki 75 to toloba 75 plus ya moitié ezalaki bato ya origine africaine batunaki bango na situation ya bango ya santé ya bomwana ezalaki ndenge nini situation financière ezalaki ndenge nini na famille na bango oyo bango bakolaki oyo bakolelaki kuna epe bafandaki na milieu nini po senge mpe bayeba quartier po bayeba eza bendiso oyo mpona bango bakaki kotala po bayeba soki moto wana na bomwana na ye akokaki kokufa nzala to te babandaki kosala nsima ya bambula misato nyonso
bateste ya donc bateste cognitif wana basali yango pendant 16 ans. Boyebi moto soki akokola ndenge bongo na ye esalaka mpona kozala bakonaissance elembaka, kasi bamoni baye bakufa nzala na bomwana, kobeba ya bongo wana, kolemba nango wana mpona kobanda kozanga koyeba makambo ezokende malembe mingi. Baye bakufa nzala na bomwana nde babete baza protege na bobebi wana. Nde balobi ete kokufa nzala ezali kobatela fonctionnement cognitif kasi pona nini kokufa nzala ezali kobatela fonctionnement cognitif? Baye base ba recherche wana bakoki penza koloba yango te. Babi ntango mosusu bakalori soki eza limité ezali ko changer libandeli, donc ekobongola libandeli. Omoni moto soki ndenge tolobaki awa so muta kokola ndenge sa kete makambo mabanda kobongwana na nzoto na ye, nde babi kokozala bakalori soki eza limité koki kozala na influence ko retarder mbongwana wano eyaka na nzoto ya moto soki moto mbula ekoli mingi. Nde yango esali boye tokoyebisa bino balobi lisusu ete bato mingi oyo bayi mibange na etude wana ndenge basali bao bakufaka nzala na bomwana bazali makasi mingi na bayebanso ya generation na bango. Donc ekoba so batali basusu bakufaka nzala te ya bomwana, bakufaka nzala ya bomwana na ndenge bakomi bange ndenge bakufaka nzala bayi makasi mingi koleka bana misusu. Bamisusu wana babi pe bato basali enquête babi ekokoza peke basusu wana basi bakufa mingi par rapport ya bao bakufa ka nzala na bomwana. Kasi tokoyebisa bino na radio Lisangete wana ezali pe kaka lolengo oyo tolobaka na bino ete esengeli koyeba po basalelaka biso mingi kaka te, kasi presque nyonso na boccidentaux. Bomoni sikoyo enquête ndenge esalami, betude ndenge esalemi, bakei koluka mokufi nzala be na Afrika. Bon, soki baluki na États-Unis po eza na ba afro-américain pe bazaki concerné wana, mais eza ba afro-américain, donc elingo lobete kokufa nzala yi moindo. Moto na nzala, moto akufaka nzala ayi moindo. Pourtant toyebi pe awa pe na mboka mindele tofandi soki totali pe bato baza na bambula wana tojonga kasima tokomona pe batango na bango pe ezalaka wana, ezalaka pe bato pe bakufaka pe nzala bazali o bakwaka pe kozwa basusu pe na bomba bakufaka nzala. Kasi
toyebi te soki bango fonctionnement cognitif na bango eza makasi. Toyebi te soki kaka likambo na nzala na kolia nde ezali wana na kati. To soki pe likambo na climat te ekozwe. Po bakokaki kofandisa likambo te na groupe oyo ya bato ya Europe de l'Ouest oyo bazwaki batia bango na betude wana. Bakokaki komona eloko te na kati na bango po bafandisa makambo na bango bakoloba na etude na bango. Tala so bomoni o prix Nobel ya kimia ekei lelo na communauté européenne. Eza biloko na bango. Lelo bakomi kopesa na ba institution na bato na politique lokola Obama banani. Et pourtant ezali na bato mingi oyo bakobunda mpona kimia na bamboka mingi oyo toyebi oyo bakoki komerite prix wana kasi tokolela nini po eza ya biso te. Soki mpe moto na Afrika adwi ya ye makoki ya kosala mpe betude ya boye, akoki kotala kaka esengo na moto alobi yango nde ezali bozwi. Moto oyo ali na bozwi ei nani? Batali moto afai na mboka na malili ebeteke biso atokoma kondire bato bakomi boyebi libomo tolobaka mo ebeti moto akomi liboma malili mpe betaka moto akomi liboma oyo ebeteke biso awa boye. Bato bakomi ebe mawa mokili ekomi gris, bato bakrake. Ata moto ale atondi kasi ya esengo eza te. Batali na bamboka Afrika kuna moye kopese malamu. Moto ale nete me aza nerveux te, aza agressif te, aza na makanisi na suicide te, pe aza kose suicide te po azangaki bilia. Kasi awa tata tokaki ete bato bakomi boma na komi bwa kaka na ba chemin de fer oyo ya train komata be komata. Tokotala pe tokobete bozwi eina esengo ya moto. Esengo bakokuta yango mingi na baibai na bamboko eina moi. Po babete moi ei facteur oyo eko contribuer na esengo na moto. Epe okomona bango bakobima babola, bakobima bazangi pona bai na esengo te oyo ekoki na ndenge ekokeli na bai na mboka na moto. Kasi toko retenir pe likambo moko na etude oyo esalemi na bai kokufa nzala. Toyebi tolobaka ete bana oyo bakolisami na mpasi bazalaka mingi na bokasi moko boye na bomoi bwa bango po bakoba po ata so bakutani na mikakatano wana eza pona bango likambo na sika te. Pe babangaka po batonga lisusu na mpasi oyo bakolelaki na yango. Kasi ba oyo bakolaki na bodwi mingi koleka bazangaka mingi kosala attention bamona kebe bodwi ezali ekozalaka na ngo kaka. Yango pe tango mosusu ekosala ete makanisi ya baye wana basusu bazala mingi na boyebi makambo koleka baye oyo. Toteyami na lisolo oyo solo toteyami tomiyeba oyo toyina ngo ya malamu epai touti eyuwapi na bolamu nango ezali bodwi ezali epai nyonso bozangi ezali epai nyonso. Lelo tokosepela na baye bakufaki nzala po elobi ete bango nde na bomwana lokwa bakufa nzala bango nde sikoyo bayi makasi na kibukolo na bango.
wana ezalaki lisolo tozalaki nango po tokabola na bino na pokwa ya lelo nde totondi bino botondi na ndenge botili to na bino ya pete ya kolanda biso na poko ya lelo tikete poko elamu esika nyonso bozali wana ezalaki wa bino Yesu Kitenge nde nakabolaki na bino lisolo ya pokwa oyo ya lelo tikete botika malamu tokozala na bino na ndenge ya bomesano chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h. Ciao, ciao. Banka, 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 yaya kwankulu. 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 Oina komi kosambela nzambe o mindele bayaki na ye